en stage. Nde anja eko zwanga. Tango anja eko zwanga na moni ya telemi aipsinga ke awa siko tozokeni na yo. Ezaka anja aipsaka wana. Parce que na tuna ki yepete. Parce que aipsinga ke tozokeni na yo ngabe tokende wapi. Aipsinga ke no izalinga anjo yo na aipsaka yo mokolo moko ke no tokosala no voyage moko amlai. Ezande nga na eko zwa yo. Ngana tuni ange ni abinga nazali ange Gabriel. Naza ange Gabriel na eko zwa yo parce que ngai nde nazawa na sina yebisaka yo ke tosala voyage. C'est quoi yebisaka ke na Joël chapitre 2 verset 28. Ngai abongwa ni pete bo awangana Nzambe ya lunazanye David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Dans la louange universelle, il est permis à tout homme de pouvoir montrer qu'il respire le souffle de Dieu très haut. Voici pour vous une nouvelle émission intitulée Incroyable mais vrai, présentée par la servante de l'Éternel, Tiffany Mokwa. Ce qui est incroyable, ce qui est impensable, ce qui ne peut pas traverser la pensée de l'homme. Ce que vous allez voir quelqu'un, c'est permettant de pouvoir dire que Dieu existe, nonobstant la profession qu'il effectue, qui peut marcher à l'encontre de la pensée de Dieu. Vous aurez des artistes, vous aurez des sportifs, vous aurez des musiciens profanes, vous aurez des musiciens chrétiens. Ensuite, vous aurez des personnes qui prêtent dans des activités qui vont à l'encontre du christianisme. Mais est-ce que ces personnes contiennent fils qu'une lueur de Dieu en eux? Vous allez les découvrir soit par le fait qu'il va prier, soit par le fait qu'il va interpréter un verset biblique, soit par le fait qu'il va vous parler de Dieu. Incroyable. Même la présentatrice s'étonne de voir que cet homme parle de Dieu. Et donc suivez dorénavant Incroyable mais vrai sur Nazaréen TV avec la présentatrice de l'émission intitulée Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel. Moi, le moindre de tous, je vous recommande cette émission. Puisses-tu découvrir que l'Éternel Dieu existe et il exerce une certaine parcelle de pouvoir dans tout ce qui respire. Vive Incroyable mais vrai avec Tiffany Mokwa. Au revoir. Louez le Seigneur car il est digne de louange et d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est grandement ouvert en Belgique. Le 3 mars 2018, dans la Belgique, dans la ville de Molenbeek. Salle V. Un grand concert gospel. Maman avec la servante de Dieu, Maman Alphonsine Ndjibou. Tozangate, boya ebele vraiment pour nous adorer, pour nous sanjola, pour nous binela nzambe oyo abongi na lokumu à partir de 16h à 22h. Et pour tout contact, appelez-nous au numéro 446 619 20 78. Bienvenue à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles internautes de NazaréenTV.com, un site qui nous édifie, qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. La princesse de l'Éternel, l'humble servant de Dieu rend grâce à Dieu parce qu'il nous a donné ce souffle de vie qui nous permet de vous servir. Et Batou Ningai, ma Tiffany, ma Banzambe Zawapi. Soki yesu masi azozonga kala mingi te mabe nzambe za wapi oyo akotisi biso na banda kutunela ngai bato baza pembeni na yo mabe nzambe za wapi soki la princesse de l'Éternel akoti na bopete boy na banda kuna bino obala mobala kitoko zwa mwasa kitoko
obala mobala malonga yebi nzambe mabe ya nzambe eza wapi apesa yo oyo bande kosenga ye mokoma ingrat okoma ingrate mabe ya nzambe eza wapi ba réponse epa na bino mapendo yangu na batoto ya Afrique d'ici ces derniers temps j'ai dit iko na panda mina se maju ya nini mapendo yako na batoto ya Afrique d'ici iko na panda batoto ya France iko wapi Belgique, Canada, State, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil. Je rentre un peu à la régie, rapidement, prendre un élément. Oui, comme ça, la biso et sengo ça dans les seigneurs. Toujours quand un cadre, il y a noir. Pour na mité la biso isolé là. Toujours ma condoléance à la famille. Il y a grand frère aussi. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Régie.
Nous sommes bel et bien de retour sur ces plateaux des Nazraïens TV parce que ma bien Nzambe Zate, je salue tout le monde qui sont ici. Je suis dans cette émission témoignage. Je reçois aujourd'hui le prophète Isaac, oya côté le biso na les Nazraïens au Bimba. Pour que abete la biso masolo naye ndenge zalaki parce que bayo balanda témoignage no yebi ke azwa mwangolu ya komona enfer amona pe lola. Siko arobete la biso ndenge zalaki parce que binomo boyebi na les Nazraïens al campé après va l'appui ils appellent comme ma question on est en famille. Sans plus tarder je regarde un peu l'homme de Dieu pour lui dire shalom bonjour l'homme de Dieu. Shalom. Bonne santé. Malam. Bana nzambe baotala yo liloba moko papa Isaac. Bon nazo lobela mingi makambo etali expérience oyo nzambe ayebaki kopesa nga to mpe visitation oyo nzambe ayebaki na kovisite ngai mpona kozwa nga komema ngai na lola mpe komema nga na ifele. Merci beaucoup papa Isaac nayebi ete tonyokami mpo ete tokutana boya. Oui, nazokolinga makasi. Nazali na baséminaire na Matadi. Na Matadi. Oui, bana nzambe babengaki ebele nayebi te so babengaki mpe na mpona oleka na les Nazraïens. Oui, babengaki lelo nzambe asali ngolu na bandi ete esepeli si sœur na biso oyo abengaki beaucoup plus so bandaki kozala Sœur Bénédicte. Sœur Bénédicte na peso bambote po yende penza asali askeke papa Isaac ayingela na kati na les Nazraïens pour que mitema na Belgique kuna. Na Belgique. En tout cas azam mwana na yo. Bana toujours encadré spirituellement. Ndeko kaka. Merci beaucoup. Nzamba za lokumu papa Isaac nini oyo expérimenté biception e bandi wapi. To sakanetike o bandeli à zéro. J'ai sali bisikane surtout au leki. J'ai beaucoup d'estime et puis de respect. Bisikane sur des jours les copés si ba témoignage na yo. Nzamba za lokumu et compétent où y a les Nazraïens pour que bota nzambe pambola makaka. Papa Isaac nini oyo expérimenté na Nzambe. Oui, bon, moi, toujours travaillé étant que missionnaire. Ok. Mission exam nene. Et celui qui est l'exam nene, basal bazam ke. Vous allez très important batoyo comme message. Ma kamnaling koloba a ezali expérience dans l'au-delà. Ok. Parce que nazo bandela na bandeli. Biso to banda prier na église moko na Nzambe malamu. Mais avant na ya kokota na Nzambe malamu tozaki na catholique. Banda prier na nkuna na ba parents wana ngana zaki na ba 12 ans tana zaki na 12 ans wana mama bikeno en tout cas nzambe fois sunga biso parce que voilà papa pe na ta wana zalaki te mama mto bokoli biso vine pezaki faut koteka na masanga soki azoteka masanga nde ezosunga biso pona kolia pona makambo nyonso mais ye abelaka malade makasi tango abeli malade wana banda ko senga qu'il faut traitement mais pour le traitement tout le monde qui est bien té de babenga pasteur moko ya nzambe malam aye ko sala prière pendant que pasteur wana nzambe malam aye sala prière biso pe tozaka na doute to be ba pasteur ba église mususu bala kabo est-ce que vraiment nzamba ko big saye to ndimite donc ba doute ezalaki mais pasteur abi faut bondimela nzambe po nzambe awusala asala ba prière. Si ma prière wana nzamba yeko pesa mama guérison ezali na frontière ya Angola côté à Tembo kuna peut-être ko ebango nzamba yeko sala grâce mama a guérison tango a guérison bala moko pe toaki ko bima na lingomba isika tozalaki na catholique poko koma na nzambe malamu poto koma na nzambe malamu tanto yeko koma wana to comme ko prier tozo continuer ko prier na nzambe malamu mama zo kende prière ngape na zolanda azoki landai kana ba prière wana mais jour mususu ya zaki na kanda asiliki abeta kanga tango abetinga ngabe pourquoi sali ça va ba kende église na okende te na boy na okende église te tana boy na okende église te bango ba ke veiller na butu tamba ke ezaki ba 23h na oki mtu passe abe lokola ba tikinga na ndako ngamo ko fona landa bango ponga pe quand même na sambela kaka na kena landi bango na église pendant que na landi bango na kati église nakuti mama asialalaki kote bandimi pasteur azalaki pasteur wana komone pasteur mayala ye aibsinga keno yakolala kana chez église na kei na vandi na chez dalina kitsa mtu nala dans asa na kitsa mtu nala nazoka voix moko na plafond église ezo benganga babi
Senghor kita Senghor no kombo na Senghor Isaac oyo eza kombo ka nzamba pesenga abi Senghor kita nebisi pasteur nazoka voix moko ezobenganga bazo bisana kena kita pasteur bia tikalala kaka nayoki susu voix wana ilobi susu Senghor kita okita ndeni dona longa na chere église Okay. parce que nazaki na chere longo nazaki na chere église fona kita kote bandimi ndenge tozomona parce que na église tozana lieu très saint lieu saint na parvi na parvi dona kita lokola kote ya parvi kuna ntango babina kita pasteur mpe ayoki yango pasteur bi nazoka voix moko elobi ke no yo kita siko voix wana elakisi nini ngabe yo mtu koyeba nga nayebi te na kiti na kela la kote ya bandimi kuna tana kela la kuna nde nzambe ayekoyebisa ngai ya vite eza ngai nzambe nde mtu na lobaki okita parce que yo osalaki mabe nini osalaki omoni ke mama na abetaki yo otikali na ndako me ntango otikali na ndako ole koya oyaki na église olala na nsima kuna mbala moko oleki na chere na mbindo ya bakanda oleki na chere yango nasepelaki te olala na chere abi combien de personnes oyo bapusanaka na présence na ngai nzambe sans kose sanctifier parce que église to mpe esika wana oyo olingaki olala ezali esika moko ya bosantu eza lokola ndenge alobelaki Moïse ndenge alobaki na Exode 3 ayebisi ke Moïse esika ozoya eza bosantu okoki te koya na basapatu sapatu wana folongola ngo pe sapatu wana ezalaki vie ya masumu nde tokoma komona bato mosusu balongolaka basapatu na baeglise ezalaka masumu ezalaka mpenza sapatu ya boye te alors ntango alongoli sapatu wana nde nzambe asalaki grâce ke Moïse akutana na nkolo alobela ye nga mpe ayebisinga ke ndenge oza wana ngai nzambe nasepelaki te oye me nakanda na chere abi combien de pasteur oyo balekaka na chere na mbindo na makambo mabe azoleka nango na chere me akonfesaka mpe te combien ya bayembi basala nzambe boni oyo bazomata na chere wana mpo baya kosala misala na nga me na mbindo na ye ya kotubela te ya kosala mpe repentance te mbala moko azosala misala na ngai wana ngai nazalaki nano ba 12 ans mbala moko nayebisi pasteur ngai tala bamessage nazwi pasteur ya ça va problème eza te sima mikolo wana zomona neti ka ndoto ka ndozo bon omoni ya liboso première expérience en tout cas kobenga ngo mpe voix audible te parce que voix ebimi na plafond voix audible ezaka voix oyo eza ke bino bokolota ngo soit oyoki papa ke mais oyo wana bozoyoka nde voix na plafond ya église mais bomona mutu te nde a partir ya wana nde nzambe alingaki koenseigninga ke koyaka liboso ya nzambe na kanda eza mabe bato bazoya église combien de personnes balakaka bato ono yo lokolo osalinga mabe zela nazokende nasambela soki na ye nakolongola yesu wana lokola kazaka okoyebanga ndenge nga nazalaka nde attitude wana nde nzambe alingaki koyebisaka keno fo totika yango bana nzambe oyo tozokende na église tozosambela nzambe fo kotikaka bacomportement wana Décima mikolo pasteur ayebisanga que ça va problème exact nakati yo te papa Isaac Limbisa avant koba na deuxième partie ndenge pasteur po ya komona sur deuxième partie totikana na première partie po yo za motei omoni bilo mosusu tolobaka po tia bana nzambe mwa bulu yekete ndenge bakino balobaka to mpe bulunga te toza basali topoza mosele na nzambe mais kana niko expliquer biso likambo oyo etali ya lié ya parvi lié sans na lié trisant tomoni ete ezalaki na ntango ya Ancien Testament sacrificateur nde mutu abandaki kokota na lieu très saint. Alors quand Jésus est venu, le rideau du temple s'y déchira en 2 morceaux et que l'accès est maintenant à tout le monde à koki kokota na ye à koti ya OK importance nini oyo zopesa lieu saint par vie lié sans allié très saint. Est-ce que zaka na mbeko na topé ozomona kaka topé mabanga o batongi wana ndenge botiaka na église au place ya likolo place c'est tout ça batie en pole lopé lié saint on to mona to mona ka lié très saint et comment ka par vie na lié très saint kuna mwa likolo pasteur avanda ka bandimba avanda ko topo par vie pe lié saint to mona to comment ka lié très saint na par vie importance ni ozopesa ngo bibliquement na Nouveau Testament
Bon, moi na Nouveau Testament ezali pe na place moko parce que kolo Yesu ayebaki na ko sala munde neti na do communauté en général temple kaka yango moko temple abike soki mutu azoya ko pesa offrande aba pesa offrande esengeli nano atubela masumu na ye abongisana na bato misusu oyo azaki kosala na bango mabe obie outa kotonga boswanaki donc faut bobongisa ba oya kopesa offrande wana eza wana pane offrande batiaka ngo tengani mnatuna mituna papa iza kasi yango nazoyebi soki pane offrande ezalaka batiaka ngo côté ya lieu très saint pembeni wana nde bato batiaka offrande parce que na place wana tokolobela yango mpe na kati ya témoignage na kati ya place wana ntango bato batiaka offrande place wana loboko ya nzambe ezali wana nzambe atindaka baange bazozwa barapport ya baoffrande oyo bato bazopesa biloko nyonso bato bazopesa donc place wana elakisi teke yesu ntango parce que yesu ayaki abike nayaki kolongola ubie koabolir mibeko ya moïse te mais nayaki koréparer donc ezaki réparation donc jésus ayaki koloba teke non ndenge eza wana donc makambo nyonso lokola ye akufi makambo nyonso esili te bible etalisi biso ke ntango akufaki rideau wana ezalaki désiré ekatanaki donc elingi kolasika tant tozoya na temple ya nzambe barespect wana mpe fo ezalaka même te soki ozocomprendre eza teke wana tolobanda koloba ke non lokola makambo wana ezalaki makambo ya kala tikaka toyaka na biso na masumu na biso na liboso ya nzambe donc bamibeko wana yesu alongola yango te mais mpo na biso eloko nde tozocomprendre ezaki soki ezalaka na ntina te mbele mpe basalaka chere wana te mbele église ezalaka kaka nyonso eza plat bato nyonso tosambela kaka mpo nzambe akoyoka biso mais soki batiaka yango eza hotel wana mais yesu alobi eza lisusu likolo ya ngomba te ekomi na molimo nyonso abotya wana est ce que eza mpona yesu ezaka important abi eza lisusu wana te place bosambela ekomi nango na molimo te eza important parce que kolo église eza Christ ye nde moto ayaki koloba keno ayebisi Pierre keno likolo na yo nde na kotonga temple na ngai. Merci, allez-y comprendre avec le prophète Isaac Ali Kambouya. Ainsi dit, ndenge zalaki Yesu na Satan tango ya komeki po yango na méditer na tango lelo. Isaac Ali Kambo, la parole le dit, la parole dit. Je comprends vraiment que papa Isaac osa mire na parole hein. Na éviter. Merci tika toko talisusu na moi question ami balé poto kene na deuxième partie oyo ya koyoka lisusu. Bato bele balobaka non to se tenir to tenir bato o babongoli motema sika rigueur te to pe ba bébé spirituel. Non, tikaye contenir hier rigueur tes mains. J'ai pas compris. Oui, au moins bon, on a qu'à changer malembe. Oh, tenir. Est-ce que j'ai compris que tu étais encore bébé spirituel, tu venais de l'église catholique, tu as quitté l'église catholique vers Nzambe Malam. Mais ce que Nzambe mazo tenir yo ba rigueur ya makasi bon ndenge nini ka au salimabe salaboy. Est-ce que ndenge biso to kanisa ka un bébé spirituel ko gagner été bondela kaye melisa ka biberon. Nzambe pas penser à bon côté. Te nzambe ya pasaka bongo te parce que omoni nzambe ndenge aza wana aza nzambe ye ayebaka biso bien parce que soki ezalaki bongo te Moïse yebaki azalaka païen Moïse ndenge azalaki wana azalaka chrétien te azalaka mpe mondi mpenza ya solosolo te abomaka nanu bato mais nsima koboma bato wana alingi apusa na présence ya nzambe mais nzambe abikoya te longola sapato wana soki nzamba mona keno fale nanu ko bondela nanu bébé spirituel alingaki abenga ye yaka nanu Moïse naza na mission azopesa yo mais Moïse tango alingi apusana ye mutu aza nanu paye nanu yebi makambo te nzamba gangeli ye po somo wana tango ekota kati na ye a comprendre donc soki olingi oya epa nzambe ezalaka boye nde abandi kobongisa malembe siko nzambe abandi kotaye ebongo na baeglise o bapasteur lokwa yo babondela no bandimi soka ya zobanga mondimi akima to partenaire ana mtapesa ngai maman faut kene malembe ya diaconese bokene malembe bomoni ye mutasala ka église vivre bolobela tata sen mabe botika ekaka conseil ni okopesa poto leka te omoni pona basala nzambe wana faut kosunga nde mondimi ba conseil parce que omoni soki mondimi pe ozolobela ete eza bien te parce que mondimi aza ya pasteur te mondimi aza nzambe mondimi andimeli Yesu toza ba chrétien toza sima ba pasteur te parce que pasteur azaka mutu net mutu nyonso mais azwi kaka grâce ko uta epa nzambe mais soki mondimi exemple azotambola mabe même azopesa badimi faut kolobela ye po soki olobeli ete eza mabe ngai eza na bandeko mosusu tosunganaka mingi na bapriere tokamba bango mais soki mutu asali mabe nalobaka
repentance place wana na c'est que ça la repentance mais na mona kango pe ya pena batu mususu mona lokola comme ko lobeli susu makambo ya repentance boye na kosunga lisute omona pena tiki pe pona nini parce que ce qui olandi kaka mbongo ya mutu ozolia mbongo na ye mutu wana olia kaka mbongo na ye mais azo sala kobo azoyi bazo sala mabe donc ozo aider yete ozo mema ende na moto fonde kosunga mutu ko lakisa enzela ce qui olaxi yete ce qui exemple akimi mundimi akoko kimi ezande mundimi penza ya nzambe te po mundimi ya nzambe soki ayoki pe un message touché akosepela komiki nzamba sumanga vraiment na sala repentance mais soki passer azolo bekeno botika bango parce que bamba sungaka ba passer belende bazo limiter nzambe na niveau assez pour komona ke soki na bandi ko ba makambo masumu boye ba makambo ba repentance batu bakokima même si batu bakimi soki yo nzambe apona yo nzamba kotinda ka batu msusu parce que azanza. Merci papa Isaac Tokoko le kapona okaki kotano le baki nzambe ya bengi yo na kombo na yo mais pasteur no pa yokaki makambo wana donc na eza lokola ilisolo ya Samuel na Mosakoli donc Samuel azoka bazo benga ye Mosakoli pa Eli a confirmé. Merci Tokoko le kanamso. En tout cas tango elekaki bongo nzamba ekola kisama sur vision po ezaki mingi nzamba azola kisama tamna ba songe mo na ba vision na ba tawana tana ko sisi ko 14 ans ni ko za vision moko tozaki na veille na église à partir ya veille wana na moni ba ange belé ba ange wana bazo sa ke non ya ko tala biso place tozo kumisa nzamba na tali bango bazaki na mapata bazo yimba makasi bazo lo haleluya ozana nzambe haleluya kumisama ozana pendant que bazo kumisa nzambe esikanga nazalaki pe na sepeli dona yoki mélodie moko kitoko makasi tana yoki mélodie wana ngabe o mélodie ya boye penza natikala koyoka ngote musique oyo eza musique nini fona pusa na yoka ngo ngabadi ko pusa nazoka mélodie kaka ezo continuer musique ezo continuer bala moko misu na ngai ta likolo tana ta likolo na moni ezalaki ba ange belé na mapata bon omone loko bavandaki lango o bazaki na kati nango ezaki sous forme ka avion lokola ka avion mais ba ange baza na kati bazo yemba makasi pendant que bazo yemba babengi ngayaka gape na ke babi to yembela nzambe ensemble na yo to bandi ko yembela nzambe tozo yembela nzambe pendant que to bandi ko yembela nzambe nde na sentir gloire ya nzambe kiti gabe nzamba zam wana na vision kaka nzamba zam nene bala mona moni ange moko abimi ange na epsinga Isaac banda ko se préparer parce que to sala na yo voyage moko ya mlai voyage wana omona lola omona lefe wana ngana bandi voyage ndenge nini voyage na komona makambo ebele voyage sikuna koma ko mituna etikelinga qu'est-ce que c'est na kati ya mtema na sima ya mikolo presque na tongo na bisi pasteur na moni révélation na moni ba ange belé bazo yemba ba singa kena se préparer parce que kalate to ko sala voyage moko ndali na komona makambo ebele ça va pasteur abi bon moni ba promesse na zo mona ba promesse ngo ezo komela yo ebele pasteur siko zo kamba ke ba promesse wana ezo ya mingi penza mbazolo ba makambo na mingi na ba de pasteur aleki yaki na jour mususu évangéliste moko aye et pana biso to yaki na prière intercession to yambi en église sima ko yambi en église to koti na ndako a prier pour na biso tant tozo prier apesi ba prophétie aye ko pointenga na kati ndako abiki en tout cas de konabino oyo ezana événement moko boye lingi salemela ya makasi événement wana ko kamsa ba donc nzamba ko salema kamoko ikolekela ba dans une année à préciser abi eko salema kaka abi omonde ngena zo voyage nana sala voyage moko boye na sala une année sima une année wana makambo sala et salema pendengo donc tango une année ko kipe makambo yeko salema parti wana pasteur na biso abi ba promesse tozo comprendre ngape na zo na ajonga na zama kam nini na osala
et puis bato mingi bakomi komona ngai lisusu ke nazosala bavoyage ebele nazokende bapays mosusu est ce que vraiment na age nga na bando kokende lisusu na bapays mosusu ndenge nini ekobanda ndenge nini. Or bapense na biso bato eza ya nzambe te soki nzambe apesi yo promesse même si eumeli parce que naye kocomprendre ke bapromesse mosusu ekokisamaka nanu noki te mpo na nini parce que soki nano okoli te bénédiction eyeli yo oya kokoma neti liboma soki nano okoli te nzambe akokisi makambo kati na yo omona bamosusu mpe akimi meme na église donc okomi na vertige. C'est pour cela nzambe amemaka biso nano étape par étape azokolisa yo donc andimi na eke osouffrir nzambe ye moko nzambe alola andimi ke oni okoma na ndenge wana mais nsima nango nsima kokola na yo apesa lipamboli bien aya kokomisa na niveau oye asengeli akomisa yo nde omoni ndenge eyaki kobanda frère wana mpe aye makambo yango mpe ye kobanda. Grande sœur nanga azalaki na problème ya kobota abotaka mwana moko mwana wana akokisi 13 ans mwana mosusu azoya te mpona yango nde tokotaki prière retraite tobi toluka elongi ya nzambe mpo nzambe amimonisaka meme après inani makambo yango événement oyo esalamaki te te esalemaki te yango nazokende koloba sikoyo ntango inani ekoki tosali programme tokota retraite na libota na biso mais tokotela yango mingi na église mpona problème ya grande sœur sikoyo grande sœur azose préparé mpo toke prière na nzela nga nzambe ayebisinga bo abike non yebisa grande sœur na yo ntango ozokende na prière kuna boadore nga bokumisa nga parce que naza nzambe ye makambo kobota asinga liso eloko te na si napesi ye tala kaka oyebi ndenge bato tozalaka ozokende deja na courage wana keno nazoki esambela na expliquer nzambe makambo mais nzambe abiki no sala kaka louange na adoration makambo etikali na kokokisa ngo esalema mpe ndenge wana donc parce que ezalaki na ba 2000 wana ezalaki na ba 2000 parti ya wana mpe grande sœur mpe koti na prière na ye nanga tobandi adoration tozo adorer pendant que tobandi ba adoration wana nde nzambe abandi kolaka biso keno oyebi makambo nalobaki na bino kala te ngai nzambe na kokokisa yango nalobaki kosala voyage na kozwa yo okomona makambo ebele nde na kosala makambo okoa tozaka mpe na baprofete mosusu mpe babandi koprophétise wana babandi kopesa bamessage ya nzambe bazoloba ntuka eza na makambo oyo nzambe akosala tobandi koluwe tokote adoration tant tokote adoration ngai nde naye kokweya wana nde naye kokweya na extage kwei kana kwei wana bato mosusu babandi koloba likambo nini oye mpe akwei boye lisusu problème nini babengi pasteur mosusu asala prière wana balamusanga maintenant ntango bazoya balamusanga prophétie ebimi lisusu batikanga bapasteur bakomprendre te mais prière eseli sikoyo ndenge nini moto avandi ka boye ole bolamusa ye bozolamusa ye te bolamusa ye bamosusu babeya te ye botika ye kaka ndenge wana nde sikoyo babandi kosala délivrance oyo aye abandi prière aprie atoki alembi akevanda pasteur mosusu aye aprie atoki alembi akevanda sikoyo bazosalaka batour bapasteur nzoka nde moko abike no omoni babenganaka démon babenganaka esprit mabe mais okobengana saint esprit te parce que saint esprit aza nzambe prophétie bosi boyoki ke nzambe abi azolakise bamakambo bino sikoyo bozolinga bolamusa mpona nini nde nzoka nde moko nzambe azalaki na plan ya komemanga kuna na likolo po alakisa makambo nde ntan nakwei wana mpe mbala moko sikoyo na mimoni avant okota ndenge omimoni natiki mwa ta ebele mpo na nzambe bakonsome tozongana na baangelo omoni baange bazwaka koyemba alleluya ezalaki na nzembo moko te asa mabele nzembo kaka likolo ntango yo omoni bongo attitude ezalaki nini ya koyemba mpe to ya oza kocontemple bango ndenge bazoyembela nzambe bon première étape namonaki bango bazoyemba deuxième étape babengi ngai yaka toyemba ensemble nakei mpe tokomi koyemba ensemble. Est-ce que au Kanaki image ba ange vous avez na bango ya ba indo ya mindele ya ba chinois ya ndenge ni bo ba ange omoni ndenge bazawana bazaba neti mutumbo mais bazana mapapu et puis nde bazawana omona ke ba nzoto bango eza ba lumière
eza transparent ndenge bazalaka donc omona bango balati bilamba ya pembe ntango yo opusanaki pembe na bango ezalaki ni cohésion nini ezalaki wana bon eloko moko esalemaki te me nga kaka na esengo te parce que omoni moye eloko mosusu esalema eza te parce que ndenge eza wana biso nde toza baesprit ntango baange boye kozala ndenge wana donc yo mpe oza déjà en esprit parce que corps eza déjà na se awa na mokili mais esprit na yo eza a contact na baange wana ntango ozongaki na bomoto boye wana ezalaki na molimo mais ntango ozongi na bomoto esalaki yo kobanga te esalaki yo lolendo te esalaki yo eloko te bo ke yo soki omomona no baange tokoma mona omutu amoni ange aketi yango libaya na taza na 14 ans atie libaya na Dieu m'a appelé d'ailleurs biso ezalaki ndenge wana te omoni na makambo wana na mpona ya kobima boye ezwaki mpe batemps ebele omoni nzambe abanda kotalisa kaka azotalisa kaka mais banda kobima te ezalaki kaka encadré epai ya paster na biso banda kolanda baencadrement kuna epai ya paster mpe abanda kolokena soki ngai nalingi nabima exemple mpo nakende koloba makambo wana fo nani tozela autorisation ya nzambe epuis nzambe mpe alobela paster ya na yo asibisaki peine mpona sakolo ekokisama to ezalaki na plan ya nzambe nini okoyebisa bandeko azopase mpe temps azolanda pasteur Isaac prophète Isaac azolekala mosu azobota te azobala te il a des problèmes sérieux façon na ye akosambela ezala ndenge nini nzambe déjà ayebi likambo na ye aadore kaka loue to ndenge nini est ce que louange mpe na adoration epesaka solution na likambo moto aza nango ya pasi oui louange na adoration epesaka solution mpe kati na bato nzambe aboyi koprie te aboyi te tosenga parce que na wana bato mosusu mpe batuna nga sikoyo ndenge nini donc tokosenga su te donc okosenga mais faut osenga selo parole ya nzambe omoni parce que kosenga biso tosenga mosusu ezalaka na sens moko eza yo ozosenga ngo donc dans le contraire omoni neti grande sœur asengaka mpe asengaka mais asali 13 ans mais ntango aye kosenga sikoyo tour wana ezalaki sikoyo na volonté ya nzambe parce que moto apesaka bana ezalaka nzambe mais bao bazosenga bana epa nzambe batalelaka nzambe basenga ye mais toboyi teke baadore ye mpe basenga ye bakumisa ye ere moko mpe kumisa nzambe keno merci papa parce que ozosala kati na ngai naza na kondima kokumisa nzambe koadore nzambe mpona likambo oyo ozosenga ezalaka foi eza kondima do ozondima keno nzambe akosala mais soki ozotia na place ya kotia bapense ebele na place ya kotia basusi kumisaka kaka nzambe keno merci po ete ozopesanga parce que bible elobi ke oyo azosenga epa nzambe fo andima keno eloko azosenga epa nzambe na nkombo ya yesu akozwa yango mais sikoyo apartir ya kondima wana nde fo kumisa siko nkolo mpona makambo eza fikir nde yango ozonga merci tozokoba nde wana omemami na anextage nde ange aye kozwanga ntango ange aye kozwanga namoni ye atelemi ayebisinga ke awa sikoyo tozokende na yo ezalaka ange ayebisaka wana parce que natunaki ye pete parce que ayebisinga ke tozokende na yo ngabe tokokende wapi ayebisinga ke no ezali nga ange oyo nayebisaka yo mokolo moko keno tokosala na yo voyage moko ya milai eza nde nga naye kozwa yo nga natuni ange nini abi nga nazali ange gabriel naza ange gabriel naye kozwa yo parce que ngai nde naza wa nasi nayebisaka yo ke tosala voyage siko ayebisaka ke na Joël chapitre 2 verset 28 nzambe alobi ke na mikolo ya suka abi dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront abi promesse wana yango oyo ezokokisama lelo omoni ke ozana na mwana mke ba age oyo ozana ngo ba 16 ans donc ezali déjà nzambe azozwa yo po alakisa makambo tango abandi kopesinga ba verset donc abandi kolakisa makambo azopesinga ba verset wana nde na yo comprendre ponga na banda pe kotuna ye mpona yeba parce que nakoko kende bikenda kenda te nde tolobana na kati ya mokili awa donc nakokende te kaka esprit moko boye ye ya kozwanga nakende ka soki wapi mais aexplike ke no naza ange ya nzambe ange gabriel nazali messager ya nzambe ngai nde napesaki message ntango kolo yesu masi alingaki abotama message na ngai ezalaki donc nazalaka messager ngai mpe napesaka babénédiction ya nzambe mais lelo eza mokolo na yo fallait tokende na likolo nde nga mpe na bandako kodute ngabe na age oyo eske nakoyeba makambo yango bien abi oui na 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 20 nzambe alobi yango bien ke na mikolo ya suka akolongola mayele na bato ya mayele mpe akozwa mayele na ye akopesa yango na baoyo ya ye abi mayele ya bien
eza oyo euti na Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit soki aza kati na yo aza nzambe, aza vrai enseignant, yende enseignaka esika oyebi te, esika mayino esuki ye ayebi yango mpe akoenseigner yo. Donc obanga te yo komona makambo parce que makambo komona eza po ya ba église bato nyonso baza na négligence bayeba ke no sima ya liwa ya vie obozana ngo eza suna vie msusu awa sikoyo na ekozwa yo pona kolakisa vie o ezoya parce que bino bomona kaka vie o boza vie terrestre na mokili awa mais yeba ke na sima vie o vie msusu pe ezalaka yango tolobaki dans l'au-delà. Donc esika miso na biso emonaka te, esika makanisi na biso ekomaka te, nde esika oyo ange ayaki kozonga po akende kotalisa ngai ndenge amemaki ngai na séjour de mort kuna kolakisa ngai bato bakufa. Donc ezalaki ndenge wana nde namoni nani ascenseur ekiti. Ntango ascenseur wana ekiti tomati na ngai na ange tobandi kokende likolo tokei na ange professeur omona Gabriel namona mulai mbo omoni baravissement wana esi esalimelinga meme ba 40 fois ya ba ange mais néanmoins ozoka basango ndenge bato makambo ba ange ebimabima nde bato baolinga mpenza te makambo ba ange lobamaka est-ce que ba ange ano vérifier bien baza ya nzambe prophète Isaac makambo wana oh les anges envoie les anges tiens les anges tu omoni Gabriel omoni soki omona na pe trop même ndenge nga nasalaka bémission wana partout nalekaka nalobelaka déjà ke ba ange ya nzambe baza ba démon mpe baza mais démon aza na nguya te aya esika mwana nzambe azali po aya kotravaille aya kosala ye makambo boneni satana ayaki kote yesu azalaki bon ezalaki na kati ya permission ya nzambe soki ezalaki na permission ya nzambe soki ezalaki na permission ya nzambe ange mo mpe ya mabe akovisite prophète omoi ntango ozomona mona bango mingi satana pas profitaka na biloko akongo prophète Isaac c'est juste ka passant akokanga te. Ça va, c'est juste l'ambiance de l'émission parce que j'avais vu, depuis qu'on a commencé à Seki Nanté, na Papa Isaac, c'est mon invité à Liboso Funasika. Il est mon anga qui m'a Tiffany. À Seki d'ailleurs, oui, Papa Isaac, exception de Gabriel Andingeni. Ah, il t'a fait ça Marie message. Andingeni. Bon, Gabriel, il y a ça, 2 mètres et demi. Mais. Allez, qui a mon lemke? Allez, qui? Ok. Michael, il y a 3 mètres. Hi! Parce que tanto mataki na ye tozoke na vitesse moko na tikala komona yo suki le Gabriel côté ni nana za yo monika ka mutu ya 3 mètres na biso toza te yo Gabriel 2 mètres yo ye aleki ok asimbio na loboko na sincère to matin gloire à l'agneau to keiti tanto zokende siko na mwa mokili zotikala nazo comprendre te ndenge mokili zotikala to même ça que non mokili tikali parce que yo tozokende na yo kuna bomona makambo tokeiti na yo ki bakake bandi kobeta makasi ta nazoka bakake wana nazo comprendre te donc bakake wana elingo la sali bepesa kezela natala bo mapate fungwami ta mapate fungwami ndina ikomona escalier euti likolo portail ya mnene efungwami ta portail wana efungwami nazomona lumière ya makasi et ko betanga isika na zalaki na ange to telemi biso to telemi ka to ozela ba ange mususu po baya ba oba uti lola baya pour rejoindre biso ba ange ba uti na lola baye nani escalier kiti place to zalaki tango escalier wana ekiti nde na moni ba ange bazoya ebele ba telemi ba ange su tali bazaka isengo makasi pe bazaka bien ba koko bazalaka te bango nyonso bazaba jeune. D'ailleurs, ce que tu as dit dans la vie, il y a même des gens qui ont fait des choses. Ceux qui ont fait des choses, Zaki a fait même dans 80 ou 90. Ceux qui ont fait des choses, au moins ils ont fait des choses, mais il y a des gens qui ont fait pour bango kuna bazaka net bate ba 25 ans bate ba 20 ans mais ça le contraire na côté à Satan pour Satan ya piaka bate bambula ebele mais nzambe nde azokitisa par rapport à Jésus azako rajeunir ndenga lobaki o alinga ko talola fois alikola mwana muke alobaki déjà makambo wana nde na moni ba ange ne sengo makasi baye kokita tokutana ange mususu ngana tuni ona Gabriel ayipsinga ke oyo Michael ayipsinga Michael yo wana
ngabe Mikael azalaka boye babi oui ye wana sikoyo na moni Mikael msala ne asala kezaka nini nazo poser ange question abiono ye msala na ye ezalaka donc kobundela basantu do azali chef d'armée abitambo bengaka Nzambe l'Éternel Dieu des armées do azana armée na ye parce que soki azaka na armée te mbele bobengaka ye Dieu des armées te si on a kati ya armée wana azali na oyo azali kola général ya kati ya royaume ezande Mikael na côté etali bitumba donc yende Mikael yende mkaza chef oyo yaka kobundela bandimi nyonso bazana mokili Nzambe atindaka Mikael po ete Mikael abunda na compte na bango. C'est pour cela Jésus-Christ azali grand roi. Rôle na ye ezaka ka kombo na ye kombo na ye ka soko tan komba Jésus-Christ makamno sezo sale. Mais étant que roi faut atteindre quand même ba ange wana pour basala. Tant bazo coopérer, bazo opérer na se à pouvoir na bangote, bazo opérer na se à autorité na bangote, bazo opérer na se à kombo ya Jésus-Christ. Parce que ceux qui zaki bongo tembele Nzambe pe atinda ka Gabriel te aya ko yebisa mama Marie makambo wana ya kobota na kolo Yesu. Bele kaka ezaki kaka Saint Esprit bien yemo Nzambe kaka solo na ye. Mais ceux qui Nzambe atinda ki Gabriel donc Nzambe bike ba ange pe bazana tina pour nous sala sala. Alors bakiti Mikael azaki na épée moko. Tana tali épée wana donc ezaki mbeli ya mini mibale. Asimbi mbeli wana. Siko nazo tuna mbeli asimbi ezani. Ba bisinga ke mbeli wana asimbi ezalinde liloba ya Nzambe abi ezali liloba ya Nzambe mbeli wana ozomona ya simbi eza mbeli mususu te eza parole ya Nzambe donc parole ya Nzambe ezali katikati na ye donc Nzambe apesa ye déjà liloba siko yango ozomona misala nyonso oyo asalaka ezotambola na se ya puissance ya kombo ya Yesu pe mbeli wana ezali déjà parole ya Nzambe kati na bato yango mona kolo Yesu tango ayaki alobi ke no na ye na mopanga do na yaki na mopanga pono ko séparer mutu na mutu. C'est pour cela au moni ndenge expérience wana ange ayaki kokita Mikael ta na moni na sepelaki makasi azaki mlai et puis nabaki azaki 3 mètres et puis azaki donc azaki costaud penza ba ange bazaki to pe bon ba ange bazaki to makasi koleka batu na mukili parce que moni bango baza na corps moko eza glorieux eza corps moko eza spirituel. C'est pour cela faut baleka biso na kitoko parce que Nzambe asala bango ndenge wana mais bango baleki biso na mama makamso mais biso nde toza na valeur na compte ya valeur biso toza na valeur koleka ba ange parce que ba ange basala mal lokola Nzambe te mais Nzambe asali mutu na image na ye lokola Nzambe asali mutu na image na ye place wana pe ba démon yango bayoka bazuwa pe basala zuwa na satana sala zuwa ndenge nini Nzambe asalanga mutu liboso alobi te ke nasali ange nanga na image nanga mais na umeli na Nzambe asalinga makambo na te mutu bakesala na kati ya poussière ya mabele oyo ezanga tina siko Nzambe azokende komiko kanisa na ye moko boye lakisi nini ndo moni zuwa oyo sata salela kabiso azoluka ke batu mingi bakende lifelo elongo na ye pona nini parce que ye amonike bapesa ye valeur wana te siko tali yango même na Hébreux chapitre 1 verset 6 à 7 babi asali ba ange lokola mpepe pe asali batu na ye lokola flamme de feu or Nzambe tozobengi azali feu de volant donc tokokana na Nzambe soki otali na Daniel dena lobaki Daniel 12 Nzambe abini en ce temps-là s'élèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a eu point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. À ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Donc, vous savez que Nzamba alobaki déjà epai ya Daniel. Et na mikolo ya suka akotina Mikael
Mikael akoya pona kobundela biso ya omoni siko tango lobi keno bande comme susu bazolo ba makambo ba ange bolo ba bondima makambo ba ange te omoni place to kondima te ezali soki omoni déjà musala ya nzambe azobi soki no ngana tinda ka ange kende boye on a bakana ange kende boye salanga boye ange Mikael yaka donc yo muto comme na autorité ya ko benga ba ange ya ko tinda bango wana eza biblique te Dere ba no benga bango te ngana ko benga bango te est-ce que ngana zana nguya na yebi bango te biso nanga na yo to yebi ba ange te parce que to vanda na bango te mais nzambe nde atindi bango po baya ko pesa message ata yo moko muto batindeli yo ya ko salisa likambo est-ce que yo ko commander te ya azozwa commandement pa ya mutati oyo atindi do yango moni soki ba demo bazo profiter ezali nde na ba pasteur oyo bazo te batukeno okotinda ange na yo okobenga ange ozo tinde ezalaka ange te ezalaka ba démon ozomona place wana ezalaka ba démon parce que wana ba démon nde ezotinda mais ba ange baza na service ya mutu te ba ange baza na service ya nzambe nde azotinda bango na service na biso même te se ocomprendre eza mpe poto éclaircir bana nzambe po bacomprendre po makambo mpe ekomi mpe ebele ndenge outi koloba wana ezalaka nango ya solo bademo mpe baprofitaka mais bakoprofite soki obani okenda sans wana obenga Mikael aya benga boya ya te yo sambela na nzambe atinda baange na ye moko ayebi bango bien ozomona nzambe nde mutu ayebi bango bien yango moni atindaka bango Mikael azobundela biso abi Mikael yende abundela bana nzambe même oza na kati ya pasi même bandoki bazobundisa yo même bokiltis batelemeli yo mais soki yo oza na nzambe Mikael wana nzambe akotinda ye mpe Mikael akodefendre yo akodefendre na se ya autorité ya Jésus Christ donc na kombo na Yesu parce que nyonso tokosala fo esala na se ya kombo ya Yesu nde yango mona monaki Mikael ayebisingaki nga mosala na nga yango wana oye na sina namona plus de 4 fois Mikael depuis ba expérience yango ndenge nazosalaka yango Gabriel de mingi ye mpenza camarade ye to vraiment to mesani na ndenge ya kozwaka nga mingi kokende komema nga kolakisa makambo na lola parce que eza nango ka introduction eza introduction. Merci papa Isaac to songa na régie le temps que to me amamai le temps que to so les sous na coulisse to kota les sous. Merci. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau on travailler tes micros. Donc dès aux ans on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sanso mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko, yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Mama. Deki nanga yebisi ngai, mais na ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Po likamba boye na monte na ne salamate. Mama, yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école. Bon numéro
numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Merci beaucoup na élément Botiel Bisso, toujours na papa na Bisso Isaac. Toujours une expérience Kakayako. Mon amour comprend papa Isaac. C'est un homme un peu doux. Vous continuez toujours na ba ange papa Isaac bete la Bisso na. Kaka likolo ningo kenda ki mkwana koto na se batiki na bango yo. Yo zo mona nuka makam. Là va présenter pas ya Mikaël. Gabriel a bi ozo mona na Mikaël. Bolekinzela. Toleka kite. Parce que escalier ezaki liboso na biso ba ange bazoki te belé. Ah ok, wa ki t'a présenté moko. Surtout tout na to ka kombo ya Gabriel, Mikaël. Ba ange bazazo 4. Bazé belé ba kombo msupe na opesa yo. Opesa. Na opesa. Déjà 4 te onde to yo kaka na Gabriel, Mikaël, Séraphin super. Bon, omoni makambo ba ange penza ezalaka penza na omoni pona nini nzamba alinga penza teto nzamba azala na besoin teto toyeba bango penza mingi mais aza nzambe aza capable ya kolakisa yo mais sikoyo nzamba aboyaka nde idolâtrie. Okay. Yango moni na côté ba demo bato musu bakutana na ba demo basalela satana bakotanga ba demo ebele mais na makambo nzambe eza moyen pe mabomba ni quoi mabomba mais na yebi déjà ba kombo ba ange baza ebele moi ba ange musu to kopesa ba kombo tokutana Mikaël yende abunda bitumba bayekola sansu susu wana siko atelemisaki ngai na telemi kana telemi aleki sima nanga tango aleki sima nanga ozomona nzoto na penzo ozomona ba lumière siko lumière wana ezaka gloire ya nzoto nzamba apesa bango pas esprit tango atelemi abandi ko opérer nga na mutu bandi osalanga opération tango azosalanga opération wana na banda o comprendre te ngabe opération ya zo sala ngabo election babi telema kaka ndengo wana bandi ko opérer nga abandi ko longola ba nazo pen babiloko ezolongo na mutuna nga alongola ba mibiloko ti na sutu boye pon akangi mutu tango akangi mutu bebisa ki omoni ndenga akangi mutu wana oyo ezape ange Raphaël azali ange o nzambe tia pour makambo itali ba guérison donc makambo itali ba guérison izande ange wana lokola yaza ange ba guérison ngo moni atelemaki azoko coopérer yo kolongola ba pensée ya mabebi lokona bana olongwa oyo bana olongwa eza ba pensée ya mabe ba distraction ba makanisme susu ezaka omona abisata chaka na ba makanisme susu kati na bato kwa nini ya distraction mutu azaki na bonzambe eza sute soit olingi ya mayote ya bien ezate soit olingi okota ba mabonde bien oza ba inspiration ya bien sata tindi ba distraction de ange azolongo ba biloko wana po ba biloko wana pe salaka okomona makambo boyo salini obosani mais siko ya sali opération wana po o comprendre que no rôle na ye eza yango wana nde ya sali ngai ba opération wana sima nango kangi na mon penser ezaki opération moko sans cicatrice de na kamwa ki makasi d'ailleurs singa ke ngai naza Raphaël mais si mananga pe naza pe na ange mususu oyo tozana ba ange mususu tozana bango ebele ba ange wana pe to travailler na bango mina ba ange wana bango pe bazali loko ba Raphaël ya mike Mikaël pe azape na ba Mikaël ya mike ozo comprendre les aneti omoni ba tulele bazo comprendre te makambo nzambe donc lelo makambo to mona na mokili ndenge organisation eza tomona ba président ba ministre ba gouverneur na organisation nzambe pe eza ndenge wana lelo batu mingi ba koma komona kaka ke yeba ke lelo eza kaka kolo Yesu te na lelo kuna kolo Yesu atia pe ordre na kati ya ordre na wana makambo ezo sala na tanto kokota na profondeur ya ba témoignage to koloba makambo ebele
na paradis makambo ndenge esalemaka kuna na lola ndenge esalemaka na lifelo mpe kuna ndenge makambo ezokende kosalema abandi kolakisa ngai keno ange na ange aza na mosala na ye wana gabriel azolakisa ngai ke ange na ange aza na mosala na ye raphael ye wana omoni abundelaka bato ye nde nza te raphael aza oyo azopesa baguérison mikael azobundela bato gabriel mpona kopesa babenediction nde alakisi ngai ke omoni ye mpe ndenge aza wana raphael nsima na ye mpe baange mosusu baza bango mpe bazaka neti baraphael ya mike me bango ntango mission ezali neti bapaster ntango baosala mosala exemple paster moko aza na don ya guérison azokosala mosala ya nzambe azosambela ntango azosambela nzambe atindaka baange wana mpona koopere yango mona bato mosusu aza na kati ya mbeto hôpital azosentir ke moto moko alati elamba ya pembe abandi koopere ye asutuki boye ono azwi guérison do eza baange bango babenga bango baange docteur do bango bayaka mpona koopere mais ntango bazoya wana bazoya na autorité na bango te na autorité ya jésus christ kombo ya yesu ezali lokola caché omoni eza neti nde tosalaka baletre osali letre mais ntango osali letre wana motu mpo andima letre wana ke eza yo moto osali yango fo ezala na caché mpe na signature donc yango monaka sikoyo baange bakoya basali makambo ntango basali biso sikoyo ntango tolobaka na kombo na yesu lo kombo ya yesu deja eza signature mpe eza caché oyo ezokota na kati ya likambo mpo endimanga mpo moto azwa guérison totale donc yango monaka ndenge baange wana bozokobaka mais yo ozalaki juste intentionné disons fixé intentionné kaka epa gabriel bamikael baraphael ando tuna bango mpe ya makambo mingi te bon natunaki bango mingi te mais bango mpe ezalaki na batour mosusu lokola banani baexpérience esalemi mikolo ebele motu na moto azalaki mpe na jour mosusu mpe omona motu mosusu aye gabriel aye te mais ange mosusu aye azwinga tokemona makambo ye mpe alakisinga makambo mosusu na zongi nde ndenge wana tobeta na oya mokolo tozalaka na oya mokolo kendaki wana yango wana kaka tooloba nde mokolo wana ntango nakei ange ayi koyebisana ke parce que nasalaka 3 jours kaka nzambe akotinga lokola na koma lokola moto akufi nayebi ke oza déjà journaliste oyebi ndenge nini ezalaka donc lokola moto akufi nzambe azwinga azolakisa ngai bamakambo mpo ntango nayaka kozonga nasalaka 6 mois nayebaka bato te donc même mama oyo yanga kutu na banda oyeba ye te donc eza mpasi mpona komeka kolimbola yango donc ntango nazongaka mutu na ngai ekomaki mpenza nazoyeba bato te donc ata grande sœur wana oyo tokotaka na ye prière rien abanda oyeba bango lisu te mpona banda koyeba bato bien nayaki kosala 6 mois nsima 6 mois nde nakobanda koyeba oyo tel parce que nazala mutu mpe deya basokolaki basalaka opération basi basalaki nga opération ntango sikoyo na ye babandi koexplike nga do wana azongi neti mwana moke bazoexplike nga oyo tel nde nsima nango na connaissance ekomi koya o heure moko soki navandi nazoyebisa nzambe kolo sunganga vraiment nayeba ta bato nazoyeba bato bien te sunganga nayeba ta bato mpo soki namoni bato sikoyo nazotala eske bao bango wana te namonaki na monde wana kuna eske bao don confusion ekotelaka nga po lokola nakuta mpe na bato mosu ya famille nanga mpe kote wana tito bandi okende ange aye alakisi ngai misala na ye raphael aleki ntango aleki balakisi ngai mpe ange mosusu atelemi babi ye nde ayaka lisusu na baeglise soki na kati ya eglise bosali programme keno eglise na biso kilte kobanda 9h a partir ya 9h wana yaka siko tolakisa yo namoni tokiti na mokili sikoyo na ange wana lokola ye asalaka misala na ye na mokili mpo na baeglise donc tokiti chaque ange kote akenda kosala mosala nde azomemanga te tokiti na mokili totelemi na ange wana tozalaki na ye bokite na sancerre to ka bokite ka na pamba tokitaki na po bomataki na sancerre tokitaki na pamba nzambe aza na makambo na miti système multiforme atikali kaka na eloko moko te lokola biso bato kena soki okendaki boetafoka ndenge wana atelemi ntango ange atelemi alakisi ngai sikoyo paster moko azokoma banani azosala programme ya église asali programme apesi mpe programme na église namoni na mpanzi na ye ange moko atelemi ntango ange wana atelemi azozwa rapport azopesa epai ya nzambe ntango paster asisi akepesa epai ya nzambe ntango ange akepesa rapport epai ya nzambe nde naye komona batindi su ange mosusu akita na kati ya église wana ntango mosala nzambe abikeno kilte na biso eza 9h na 9h wana ange wana aye siko ntango ayaki siko namoni atelemi eskize azozwa bakombo ya bato nyonso bayaki avant ntango azwi bakombo azwi asilisi mbala moko amati batindi lisusu ange mosusu
wana ye ange wana ntango aye aye kopesa rapport parce que ndenge toza boye même na baeglise eza na baeglise mosusu baange bazalaka te eza na baeglise oyo nyonso toza nango na mokili tous les listes nzambe aza nango na maboko na ye te baoyo ya bien nzambe ayebi église ya faux te nzambe atikali koyeba église moko ya faux te tous les églises oyo ya faux na liste ya nzambe eza te baéglise ya faux ezali na liste ya satan parce que toza na donc nzambe aza na liste ya baéglise oyo ya bien epa na ye yango wana soki atindi baange azotinda bango na directive moko eza précis donc baprécision na église wana esika oyo atindi ye oyo aye moko nzambe nde ange azwi nkombo ya bato ntango asilisi bakombo wana akei sikoyo ntango azopesa babénédiction kati na bato natui ndenge nini bato mosusu bazwi te ayebisaki soki omoni apesi oyo mosusu apesi ye te donc oyo azwi eza nde bato bayaka avant na église oyo azwi te eza nde bato bayaka retard na église nana mwa question mona kotuna merci to réfléchir nana papa na bandeko ange wana azoya kopesa bénédiction da début à qui to na fin à culte azopesa bénédiction na début o wana ange mosusu na fin mpe mosusu mpe akoya mpona kopesa bénédiction par rapport ya participation à culte ok pendant mpe baservice ange mosusu mpe baza mpe mais baa na service ya nani kombo ange anotangi ete papa bon ange wana bapesaki nga kombo na ye te po omoni nzambe ntango asalaka makambo na ye azosalango na ndenge na ye mais donc ange wana ya bénédiction akitaka wana na église bapeka kombo te bapesaki kombo te ça va totambola na baange mosusu bapesaka bapiapianga bakombo na bango ye te mais neti gabriel akoma master no ndenge olobi okotuna gabriel te omoni makambo wana ntango ozokenda wana okomiyeba te ezaka nde donc kuna bazoyebi biso makambo kaka ndenge wana soki ye moko nzambe sikoyo donc eloko oyo kopose question eza oyo nzambe atie kati na yo mpo opose question soki ye apesi yo autorisation wana te osala eloko te d'accord donc tanto apesi bénédiction esili abi ya kotala amemi ngai sikoyo na bandako ya bato obandi okende nakuti bato mosusu ere ya kilte se ekokaki azolamba na ye ere ya kilte bamosusu kuna bazosambela me ye azobaluka meme na kati ya douche omona mudimi akoti na kati ya douche banda abandi kobaluka atala na miroir mwa ye te atala boye mwa ye te azobaluka donc moto akokomi tala na miroir même 4 fois abosani elongi na ye eza bien te nde nzambe abike omoni bandimi wana bazopesa ngai respect te do bandimi wana oyo bayaka retard eza nde baoyo bazomona ngai nzambe keno nzambe pa nzambe tina eza te donc nakokenda ngai kaka ndenge nalingi zoka eza bongo te abi soki moto azopusa ndeva gouverneur ou bien ministre ya mokili omona ndenge nini bato babangaka soki ministre abike nakoya na 4 heures ou bien nakoya nakoya 7 heures déjà 5 heures 6 heures bato basi bakendaki bakomaki mpona nini parce que oyoki bakozwa mbongo mais mpona ngai nzambe oyo napesaka bato pema oyo napesaka bato souffle wana bato bazoyeba grandeur na ngai te alors ayebisingaki mingi mpe bakanisaki bénédiction ezali kaka pozwa mbongo bénédiction ezalaka mbongo te aye koyebisangaki omoni bénédiction baange bayaka nango ezalaka bénédiction mosusu eza akopesa mpe mbongo akopambola yo mpe ekozala mpe mokolo ya promesse na mpe yango wana mpe ozwi bénédiction mpe même kobatela abi même ntango bokatisaka baprince bozotambola protection wana eza mpe bénédiction parce que soki okufi protection eza te okufi ata mbongo yango okozwa yango te donc ozomona ke mpe mo nzambe apesa biso eza na ntina makasi c'est pour cela tant tozali wana fo toyebaka grandeur ya nzambe lelo papa Isaac tokonstate mingi na baeglise bandimi kuti batikali nsima bapaster boyakaka na ntango oyo ebongisami kotana mpe fo oyebisa biso mpo bokita na ange na église kotana ezalaki te ke biso deya tobanda kosambela yesu azali awa belela molimo tout ça tomoa kaka bafungonga paster mpe koma ya kokota paster azotuna deya bato batondi ye wana azokota botelema toyamba mosele na nzambe est-ce que ça te une manière de baloba bapesa bino double honneur yango bokuma mpe koya retard wana yango ekota mpe na bandimondima ero paster ana na ye te na oyaka paster tika mikaya te omoni place wana problème ezali ya bapaster nayebi bapaster mosusu bazalaka omona akene église mais soit aza na ye pembeni wana namona bapaster mosusu avane libanda soki ere ya kobenga mote ekoki soit akoti kasi wana azala tout autour ya église vous comprendre
parce que azana ye tout autour de l'église mais oyo ezalaki no pasteur avandini na ndako na ye azosala makambo na ye ere akilte esi ekokaki azoya te eza mpe mabe parce que biso nyonso fo toobéire liboso ya nzambe parce que ezala pasteur ezala prophète apôtre biso to mokonzi na biso eza Christ yeba kaka soki mokonzi azoya devant mokonzi mosusu azalaka te lokola mokonzi mosusu azalaka te biso nyonso fo tozala soumis epai ya Christ na autorité na ye wana do yango wana omoni soki pasteur ye moko ayaka mingi baretard eza mpe bien te na miso ya nzambe parce que basala nzambe fo bazala exemplaire à moins que ayaki na église mais aza na église tout autour kaka ya église bie bamosusu bazalaka vandi na libanda azopema wana eza nango mabe te parce que azaka tout autour ya église mais bao bazalaka avandi ne na ndako wana nde eza mabe et puis retard nzambe aza koautorize na sens soki exemple ozoya na nzela bokutani na embouteillage moko ya makasi bokutani na embouteillage moyo okoma va eza te mbula wana nde eza problème te parce que yo te moto créé yango nzambe ayebi ndenge na kopesa o bénédiction mais soki oyo eza bandimi oyo nzambe ayebisingaki oyo bazalaka ere oyo paster nana bandima te ya te ere oyo kutu nakendeka na moment oyo paster akobanda prédication nde bayebisingaki bao wana satana déjà akomisaka bango déjà neti baesclave na ye donc tous les temps bakobanda kokende kaka retard alors ke balakisinga tala bademo moto wana ntango bandaki kobaluka namoni bademo ebele batelemi bademo wana bango wana babundisaka bato omona ere akilte koki yo bandi kobaluka bademo et puis bayebisinga fo bokeba mpona bapaya oyo bayelaka bino na ere akilte koki obandi kose prépare okende église ale mipaya komi leo na ndako abandi koya kodistraire yo na masolo azo explike ngai omona moto aye abandi kodistraire yo na bamasolo ebele biloko wana fo botika yango bamosusu baza baenvoye ya satan parce que tozalaka mpe na baenvoye ya satan oyo satan atindaka lokola bademon ne humain bango mpe bayaka lisusu mpona kobundisa bana nzambe donc baza wana mpona kolongola bato na bénédiction ya nzambe ntango kaka bato bakoti ange ye apesi bénédiction déroulement ya kilte baange mosusu mpe baza wana mpona kosurveille église kobatela bana nzambe kobatela paster baange mosusu mpe baza wana mpona kosala mosala wana soki bolingi bobima bebisikaki fo bozela bapriere ya suka fo paster aclotire ntango priere wana ya clotire ezosalema ezali lisusu na ange ayaka ange wana mpe ye mpe azosala mosala ntango paster azoloba nzambe epambola bana na yo protege bango batela bango bisika bakokende yo ozala na bango donc ange mosusu mpe aza wana mpona bénédiction na protection ya bato oyo baparticipe na kati ya kilte mais na libanda église ezalaka na bademo moko bayaka bademo wana bazelaka bato babimaka na église avant bazalaka atake na bademo wana omona paster nano aclotire prière te yo ozaka pressé ere moko mpe ba-sms ebandi ono yo mpe sala noki yaka omona moto mosusu abandi koloba paster mpe bandaki mateya azowumela ngai nake ntango okei obimi sans protection obimi mpe sans bénédiction ya nzambe. Merci Papa Isaac. Toi, tu as ma question à Oizo Mianso na suka émission mon colonel. Est-ce que pour Bible le bin absolu attaquant à Jauti Nicolas Kitty, ce qu'a même le message Jauti na bibliothèque condimate. Awa un journal zolo belo ba détail tout ça. Est-ce que ma ramnet qui na qui était si la té kobimate tout ça est-ce que c'est biblique ya na kati ya makomi? Et puis deuxième question na tuna na Gabriel bwana sona munoko ni pe na ba ange musu bwana sona na munoko ni nayeba que langue ni o Gabriel a maîtrisant makasi OK ko sport pas besoin na azoko sambila te na munoko boye bazo exiger car messe à français messe à boye muta sambeli na français mabe ba bandi ko corriger on dirait que nzamba bazo compter pe makambo ba langue te omoni nzambe denga zawana azali nzambe nzambe alingaka mutu nyonso azala libre nzambe apesa liberté kati na mutu fo ase exprimer na monoko oyo nyonso ye ayebi na monde spirituel na monde ya baange même na ye moko nzambe na monde wana donc baloba kaka monoko nyonso yo okoloba monoko oyo oyebi yango wana mpe ange akoloba soki mpe kolo yesu aye kozwa yo monoko oyo oyebi yango mpe bokosolola na ye soki oyebi lingala ka lingala soki oyebi français ka français donc aza nzambe azalaka ndenge wana mais nzambe mpe ndenge aza wana bon omoni eza makambo mosusu soki nalobi ya bino bato mosusu bakocomprendre yango te ya makambo ya makasi nzambe
nzambe ndenge aza wana aloba lingala te nzambe alobaka anglais te alobaka minoko ya mokili te nzambe azalaka na minoko na ye mosu alobaka ya ye moko nzambe parce que minoko biso tolobaka awa na se eza minoko oyo ebima na se ya rébellion soki otangi meme na kati ya Genèse 11 verset 1 kitati na si okomona yango ke bato ntango basalaki rébellion tour de Babel nde nzambe atiaki baconfusion na kati ya minoko yoka si minoko bato bakoti na kati ya confusion nzambe aloba ngo te nzambe alobaka minoko oyo ya biso awa te nzambe ndenge aza wana tobanda kosolola na Gabriel na lingala na répondre ke tobanda kosolola na lingala nzambe mpe ndenge aza wana mpe kolo yesu tobanda kosolola mpe na lingala mais yeba ke azoloba lingala te kolo yesu azoloba nde minoko mosusu mais sikwa ntango ezoya epa na yo moto ozoyoka eke azoloba na lingala nde ndenge nzambe aza alobaka minoko ya mokili te mais kaka na minoko wana yango moni apesa biso minoko na ye moko ndenge kolo yesu alobaki keno bao balandi nga bakoloba na minoko ya sika donc minoko wana eza minoko ya lola ezali nzambe mpe aza na minoko na ye oyo alobaka minoko ya nzambe meme baange bayebi yango te nzambe aza puissant na ye biso maser nzambe aza puissant meme baange bayebi minoko ya nzambe te meme biso bato bayebi minoko ya nzambe te alobaka ntango nzambe azoloba sikoyo interprétation ezosalema donc na rapidité makasi alobi yo oyoki yango alobi yo oyoki na minoko na yo tokoloba yango mikolo mosusu so nzambe asungi donc nzambe aza na bacapacité meme ndenge ozomona bato bazosala baenregistrement ya bamakambo eloko ebimi pamba moko ebimi na minoko mosusu nzambe mpe biloko wana aza nango azaka na minoko na ye yebisa biso na makambo neti ozoba makambo baangela bayebisi yo c'est biblique ke faut kaka moto azela kaka mesa suka tout ça ta bakilte no mpe bapaster Isaac bokoma oumisa toyokanaka kilte bandaka ange ayebi yeba na 9h ici la 11h azo 10h 12h ekomi bomema biso ti 14h o 15h na église moti 15h 16h oh non monimo mosantu ayebi ndenge asala makambo mba liboso ya mbala ekomi mpe habitude paster abimisani bandimi retard kote na ange asilikaka te apesa condamnation epa paster te vraiment te omoni paster nzambe apesa condamnation te na sens ke omoni bandimi nde bato bazozala mabe parce que bandimi bayaka mingi retard omona paster esi ayaki kilt ndimi aye na retard azolukaluka donc abima avant wana eza mabe donc ndenge eza wana fo mutu nyonso ayeba na korespecte makambo na parce que nzambe abi tikete wi na bino etikala wi non na bino mpe etikala non dotambo olobi keno bokozala na kilt 9h elingo lasike bondimi yango 9h tant mpe bolobaki bobima 12h bondimi yango 12h place wana soki omoni mote ya tei abikeno molimo akambi mais côté etikali wana ezalaka lisu ya biso bato te eza siko selon saint esprit ndenge azokamba makambo nayemi te soki ocomprendre na comprendre te papa Isaac yango nde mpe ezosukisa émission na biso betela biso mwa cete yali fele kutu nani tolobi te kasi yali fele au première partie de série 1 tozocontinue basérie eza ebele solo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fret eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bobeta masolo na bato ya Angola bolingi botinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fret tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fret eza kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fret po biloko na bango ekoma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact
appelé. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nozamba